C'est un papa qui a beaucoup aidé ses enfants dans la musique. Il a poussé bango mingi na musique et puis azaki diacre na église ya CPK Lokoro parce que baya kunda bazali na CPK biso tozali ba amitié tango baya kunda bazoyemba azoyemba na ba promo scolaire ya école na bango CPK et na Kamo tunga na yebeli ya baya kunda na Kamo obeta guitare azoyemba ya solo donc eza ba époque wana nde toyebaki baya kunda tilelo et leur père ndenge tolobi na ba témoignage que celui qui a encouragé ses enfants ya kolanda la musique. Ça fait au moins 10 ans avant dans ma tété. Un jour, on a rendre ma sœur visite dans ma tété. C'est par là que j'avais vu Papa Kunda. Le là un papa beau là, donc mon acquiert, tout peut bambo te baya ba présenter un pareil. C'était bon. Le fait qu'Arayako mona baya Lucie baya Peggy ndenge batikali constante na musala oyo ezola kisa encadrement ya papa. Même si tu as l'occasion de solana en face, mais au travers de biso en Kunda Sisters, tu as honoré Moussala Sali et tu as honoré parcours et tu as honoré niveau éducation et APC pour que en Kunda Batikalati lelo na constance soit en Moussala ensemble. Voilà, sans la présence de biso même à honorer mémoire. Papa aza papa ya biso nyonso, aza papa oyo asali makambo ya motu ya pe ya menene parce que na ko bimisa basali lokola bakunda, ce n'est pas donné à tout le monde. Aza papa oyo asali musala na ndenge sengeli parce que abimisi basali oyo bapamboli mabote belé ya Nzambe partout na mokili mobimba. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. La composition papa za makasi. Azala ki makasi na ba composer ba tempo. Nous allons bandeko na biso ba ko ni biso. Nous allons papa na biso ni papa. Nous allons maman na biso longongo. Soto robet maboko makasi. Alléluia, alléluia. Et comment mi ese mwana beba kufika tina nkolo po ete nkolo misala na bango ekopila bango.
esika ozali okobetela Yesu masi ya maboko na mololo po aza nzambe ye nde apesaka ye nde mpe azwaka parceke obakisi ata mololo mpona lokumu na nzambe. Kumamae kolo Yesu kumama kumamae mwana nzambe kumama na yo kolo Yesu kumama kumamae mwana nzambe kumamae kolo Yesu kumama kumamae mwana nzambe kumama na yo kumamae kolo Yesu kumama kumamae mwana nzambe tobeti na moko kuna lokumu na yo papa osubi akokama osusu aza te kumama na yo kumamae kolo Yesu kumama kumamae mwana nzambe yoko mopesi yaya yoko mozuli ye kumama anoso yosali kolekoli yo nzembo kumama na yo. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosala zamba kabasangolwe azosala salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azala komba komba bana yo Jésus komba ba tirobo Yesu na ningi na tatona Yesu Papa na lingi na témoigner sangalole Iswalako Yoka bosenga nanga sabaka maseye Yoka shije nanga ye sangalole Na ye na bapasi nanga Yosabo zambele yo Na ye na kosanga nanga Yosabo zambele Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Tobia kama
toza na bandeko na biso bayakolekisa biso, toza na papa na biso Henri Papa, toza na mama na biso Longongo, so tokobeta maboko makasi. Alléluia, alléluia. Et comment mi esengo na bela kufika tina nkolo po ete nkolo misala na bango ekobila bango. Esika ozali okobetela Yesu Masiya ya maboko na mololo po aza nzambe. Ye nde apesaka, ye nde mpe azwaka. Eske obakisi ata mololo mpo na lokumu na nzambe. Kumamae kolo Yesu kumama kumamae mwana nzambe kumama na yo kumamae kolo Yesu kumama kumamae mwana nzambe kumamae kolo Yesu kumama kumamae mwana nzambe kumama na yo kumamae kolo Yesu kumama kumamae mwana nzambe Tobeti na boko, kuna lekumu na yo papa Onsunya kokama, osusha zate Kumama ye, kumama ye Kono Yesu ye, kumama Kumama ye, mwana nzambe Yoko mopesi ya ya, yoko mazuri ye, kumama Anoso ya sali, koleko ni nzambe Kumama ye Yes,
Tomoni awa tozali na matanga ya Papa Kunda, waza Papa Nabino surtout. Est-ce que vous avez le temps ya kozana papa ensemble, un petit témoignage? Merci beaucoup, vraiment. Naebi ke elongo na Nzambe tout est possible. Papa aza papa ya biso nyonso, aza papa oyo asali makambo ya motu ya pe ya menene parce que na ko bimisa basali lokola bakunda. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aza papa oyo asali musala na ndenge sengeli parce que abimisi basali o ba pamboli mabote belé ya Nzambe partout na mokili mobimba. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aza papa na biso nyonso parce que asali musala ya malamu oyo akotisi semence na kati ya ba oyo ba pamboli pe libota Nzambe ebele par-ci par-là papa Mira. Bambule ebele to mona ni soso. Amala ngala zoye ba tant bino boye na musique. Okutu wa Makunda. Pe papa Kunda wa kufi. Bi bozo bono za nayi. Azaola ndabana naye na misala na bango ko encadrer bango. Est-ce que vous avez un petit témoignage par rapport à Papa Kunda? Bon, kolobaka na un témoignage et aux alafo. Mais ils ont autre kaka que c'est un papa qui a beaucoup aidé ses enfants dans la musique. On a dit kaka que il a poussé bango mingi na musique et puis azaki diacre
na église ya CPK Lokoro. Parce que Bayakunda bazali na CPK biso tozali ba mikie tango Bayakunda bazoyemba azoyemba na ba promo scolaire ya école na bango ya CPK et na Kamo tonga na yebeli ya Bayakunda na Kamo obeta guitare azoyemba ya solo donc eza ba époque wana nde toyebaki Bayakunda tilelo et leur père ndenge tolobi na ba témoignage que celui qui a encouragé ses enfants ya kolanda nzela ya musique. Malo oyeko okutaki ba Yakunda kata musique parce que ozalaki bien accueilli par bango dans l'encadrement te place au malo faut ça la boue te nazwaki opportunité wana te mais ce sont des choses où tu apprends dans le témoignage ya bato. Parce que ba Makunda parce que cause témoignage moi ya bango tango yokuti bango la musique. Et bon, il y a un témoignage, papa Mira. Il y a un témoignage, Bakufite. Vous avez l'occasion, peut-être. Oui, plusieurs fois par la grâce de Dieu. Merci, papa Mira, qui a voulu. Bonjour. 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 Papa Yabino, est-ce que vous avez l'occasion peut-être il y a comment on a papa boy en face, peut-être vous avez un petit témoignage papa. Ça fait au moins 10 ans avant, dans ma tété. Un jour, on a rendre ma soeur visite dans ma tété. C'est par là que j'avais vu papa Kunda. Il était là, un papa beau là, donc. Mon acquis, tout peut s'en présenter un pareil. C'était bon, c'est ça que le témoignage que j'ai pour papa. Sœur Kunda, vous papa Lelo, vous avez l'occasion peut-être ensemble, toi, ça le bon moko. Oui, dans une occasion, on a ensemble, on a voyage, on a Brazzaville, on a Congo, on a production, c'était bon avec eux. L'homme de Dieu, en tout cas, merci parce que accordé votre quand même interview. Bino Bozali bato yo boumé la musique oyo surtout chrétienne. Est-ce que papa Kunda Koufi, aux occasions, il y a comment on a ta face ou des témoignages moko ya papa Kunda? Le fait car il y a mona bayaya Lucie bayaya Peggy ndenge batikali constante na musala oyo ezolakisa encadrement ya papa, même si tozaki occasion te ya solana ya en face okutana na ye, mais au travers bayaya na biso ya Kunda Sisters tozo honorer musala sali et to honorer parcours na ye et to honorer niveau éducation ya PC pour que Bayan Kunda batikala ti lelo na constance wana musala ensemble. Voilà, sans la présence de biso même awa eza pour honorer mémoire na ye. Lorsque salinga esengo nzembo boyembi kumba mana o Yesu. Vous savez quoi tona nzembo na yo oyo tsalaki. Comment na organisation des salami bino ba musiciens beaucoup la ndeko na bino. Et là on nous kosenga surtout et pas ya bino ba musiciens s'il y a peut-être moko na bino kufi moko kufeli papa peut-être moko ya ndeko ya mission moko kufi tazo mona bozaka beli na mona bozaka ba 5 6 7 surtout musubai. Bon, peut-être peu information hein? Pour ngai moto pesa une information à programme à Lelo. Je ne pense même pas qu'ils ont une organisation. Il m'a juste fourni l'information. Peut-être il faut coordonner structure moko ou il va nous fournir des informations rapidement pour battre un programme peu moins belé, peut-être bon. Mais je crois que Olingo Zali et puis d'une manière ou d'une autre tout Koutanaka. Merci papa. Na famille tozali na koko moko ya mobali moyinda
ndenge tozomona nano nasilisi classe ya Krista, mais avant que nasi sa classe nakutela baproblème ya makasi ya madini nakomaki meme na niveau ya premier ya livuma à partir ya koko na nga nano oyo alali awa bango nde batiemaki kolepa ya nzambe mwana azo lelo naza na makasi nazotambola mais liloba moko oyo abandaki kolobaka ekangama na nzela ya nzambe kolongwana na mokili oyo bato bazala mosika na ngai eza te keno po tokanisa keno alingi bato batia desordre bakota biso kosala nini me ntango azoloba biloko bato bazala mosika na ngai eza ke ntango azali kokoma pembeni na nzambe lolenge moko mpe azalaki esamai mpe akoma mobali moto moko takokusana pembeni na yakoko mobali me moto alobaki kaka keno ntango wana kokufa abana kokufa moto na komona liboso ezalaka na kunda nakendaki klase e nazozonga kokola bino azokende kokola mercredi le mardi loko kunda komi bazoli na kati ya chambre obima kaka lingi koko akei mais kokufa koko ondie motalalaki donc pour dire que ekati na biso ezalaka bato balelaki mpe basalelaki nzambe eti lelo nzambe azokobatela biso na kosenga epa ya bandeko soki toza na badispute badivision soki nini okoloba ntango esengelaki tozala bon po tozala distraction toyeba teke noko azala kontaki na nzambe po akende na esika ya kimia. Merci pour venir. Merci. Donc les sous Nazali moko oyo akovoye na Papa Nkunda André. C'est mon aîné ndenge toyoki mbotama na ye na le 18 mars 1936 mais après na botame na 36 mais le 22 juillet nakuti ye na makindi bango bato bayambaki biso ntango nakuti na kasabu ntango wana komikenda wana azali koprepele na Lingomba tozalaki na CPK presque rien ekitaka na lokolo sukasuka ye akendaki na CBC tokamonaki nga mpe nakendaki na Lingomba na biso oyo yaki na 1965 la CEC le troisième communauté mais loko oyo esali ngai mpasi na kokabwani ya Papa Nkunda bolingo na ye ambulante na nyonso esala gédéo oyo tozalaki na ye kwete okutanaki manda moko na ekumenike nakamwaki azali koyemba na konte ya CDC na Colorado où j'étais président na commune ya Matete kuna na ekumenike ntango nazwi kolembo mpasi esali ye de temps en temps tozalaki kende kotala bango na mama atako bazalaki esika moko te mama na maladi ye atikali na lokolo mais ye aza kose déplacer il faisait des efforts à rejoindre biso na maladi tokoka kosangana bisanga ya généo sukasuka makasi na esilaki kasi aza koluka azwa moto po aye na ntango ya prière chaque samedi à 5 heures il est envoyé ntango pour notre siège biso mpe tolebaki te okotoye na yendi na suka nde alobi na ngai papa longo makasi esili lelo kosala effort oya kolalaka na nga nde tosali yango ti na suka esekote Papa Nkunda ndenge balobi aza moto ya kala na Lingomba diake ancien asali kosala na ye akomi na suka toluka moye tolanda toenvoye papa na ye za papa mwana bana nyonso mama bandeko Lingomba nyonso na biso matoya amen. Na bikaki na Papa Nkunda na région de Kinshasa makambo balobi surtout Papa Banjo on a témoignage Papa Nkunda esika makambo ezali yo koswana ye aza kopesa toujours esemo eloko mosusu tozalaki na assemblée régionale moko ya 2000 na Chao po tozalaki na bato mosusu
Tout ça la fait marcher pour selon cet engrais. Quand vous avez le mot là, pour ce que ça va tout ensemble. Et c'est quand nous sommes dans la région, même pour dire, pour comment on a le col à moi, la salle qui est mimi aussi pour la naïe. La salle qui est mon col, mais la communion, la salle qui est le col à moi, le col à la lobby, la salle qui est vraiment, et c'est quand on a soit, il y a moyen, à côté du mot, au Koseka, qui n'a pas de on est témoignage de Papa Mukunda dans notre salle qui est dans la région. Merci beaucoup.
toyemba ebongo toloba moke toyemba nde mingi parce que eza likabo nzambe apesi biso ebimi na nzela ya papa. Quelques minutes. Et ceux qui ont boti bana, qu'on néglige bango te, pour eux bazala bango na kati, oyebite. Papa abota ki biso,
ayebaki biloko tozalaki nango na kati na biso te. Kombo papa na biso elingi loba honneur kiti ya bokondi e na kati ya nzela wana Nzambe apesi ye bana bakunda biso nyonso toza bakunda mais tozalaki distingué à tous les kunda. Il était fier de nous. Est-ce que nous surtout à Kendaka, à Lubaka, je suis le père des kunda. À Kotingalema, à Kenina Koma, le docteur nous sauva aussi, à Zomonati, mais à l'obi, je suis le père Kunda Sister. Le ce groupe porte mon nom. Côté nyos to bagay okende. To tombola nzambe. To salonner à papa. Toi qui n'a droit n'erreur te. On a combat bato papa. Yo to la taki. Yango nazongi koloba. Mwana oyo boti. Ebi biloko azana mote. Batela ye. Na kombo na Yesu Kristo. Nzamba pambola bino. Koko na Shaddai pe moyembe aloba makambo ya bongisi. Que le Seigneur vous bénisse surtout kubite la nzambe maboko. Merci. Juste avant l'aloba na mito yemba nzembo eza nzembo bazaka so afandi mingi na koko na biso mwasi bayemba bango mingi nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo ye. Yesu abato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sangalo ye. Na yena babasi nanga libosabo zambe na yo. Na yena kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Jérusalem, Jérusalem.
Jérusalem, la Jérusalem, hôpital et consolateur, la Jérusalem, oh belle Bisségo, Bisségo, Bisségo. Jérusalem, Jérusalem, Monisanga loboko na Zamba lolo
Zambaka basamboluwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana komba. Komba mana Jésus. Komba mana. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina tachola Yesu. Yoka bosenga nanga Zambaka basere. Yoka shishe nanga Yesu. Nayena papa sinanga osamo sambelo Nayena kosambana osamo sambelo Salela nga Yesu Yesu Salela nga Yesu Yesu Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki baoyo batambola partout baluka badelivrance bamata na baavion bakenda partout badelivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki badelivrance babiki bino moko botala batémoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na bablocage baporte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami nasombi dendaku bapasi na nzoto esili changement ebele salami na baaspect nyonso nzambe ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi nayokota na YouTube nakotani na Ozana pasteur Moïse abondeli mpona nga bandeko le même jour nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monene na nzambe Ozana ngo asali na bomoi na nga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba naye kotémoigner monene na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to reprise nazwaka barégie na raison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monene na nzambe ya Ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazofela bino na moto c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga mina université
kimbangiste avenue Kombo Nango Eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu Eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui oui tika sokoza na Sainte Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, exactement. Mais ils ont ici qu'il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis kokeli timbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicine bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mwindo na mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu bolongwate, obosatonga mobimba. Yango Jibe service et Zakaka wana kisasa. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Abino. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza epa ya José Baïla. Jibe service.